Naloba kaka. Peuple congolais, bonjour, bande konanga. Ici ka bozwami bambote nabino. Maserati nabino ye de retour. Donc dans une autre vidéo. Désolé pour la silence. Moi absence pour monaki. C'était fait exprès. Bon donc poto yebi ke bat baloba ki o bazo lobali soute o ba kimi o ba koti boy o boy non. Bande kotozwa ki penda temps parce que comme à Momoni que Martin Fayulu il est en Europe avant qu'il tournait naïe, en plus il y a eu la réunion des leaders de Lamuka, donc fallait toyer bah Lamuka on est où vérité des urnes comme wapi dans tout le bac total isana no manduki côté wana toti kananu makambozo le canal na Congo et tout yangwana bomona moi silence to bana olandela makamongo petit à petit. Donc vraiment juste aussi pour éclaircir bande konabi ceux qui se posent les questions que devient la Muka vérité des urnes batazo paniquer toyoki Jean-Pierre Bemba lobby que vérité des urnes sili, donc ça veut dire que makambo baby tout ça la tala bande ko ba leader ya la Muka na ba yebi makambazo sala. Donc au ba lobby na ba France 24 makambo belé il peut pas venir dévoiler les stratégies, c'est logique. Donc baroya lobaka oh bino botam subana posa ko yoka baro lobabungo mais ba sala makam na bango na CC et tout et compagnie. Donc voilà, à venir il y a la Muka eza toujours bien, Martin Fayulu aux États-Unis et tout et compagnie. Donc voilà, vraiment c'était vraiment juste pour dire que tozo qui moi tant to lande la penda plus makambo. Il y a Martin Fayulu. Mais tant to vandi kimia to moni makambozo le kana Congo wana to lobi non photo ya o dénoncer pour makambu eza ya koyinda peuple congolais bo fongola matoi bo lamuka eza ya koyinda Fati ateki mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ateki Congo est ya Congo mubimba nyonso ateki na lobi boye bande konanga tant to ya koloba quand on vient faire des vidéos toza bato mabomate. On n'a rien. Fatia Salabiso le côté pour tout hôtel et melaraye. Donc ce que l'oko yamabe ezali il faut tout ya koloba. Na lobi boye Félix Tshisekedi Tshilombo Congo et salayo nini. Papa to salayo nini yango. Na ebite soki lo yenge yaba vol yaba diète yaba nini yako kenike ko voyager je vais je reviens montezo peso lo yenge mais franchement ça commence vraiment à nous foutre la haine là. On commence vraiment à avoir la rage. Bande konanga bolanda na bino ba taliban te bolanda na bino ba mafingatolog te na ba fana kuiti bango musana bango se koloba. Mais aujourd'hui maintenant moi je viens na yena ko poser na no Félix Tshisekedi ba question. Bande konanga boyokanga s'il vous plaît. Vous savez en 18 ans de mandat de Kabila to finga Kabila to yina Kabila poti lelo but na biso ezake to kanga Kabila so biso moko to bomaye to ko sala soki nini but na biso yangwana. Mais en 18 ans de carrière, de mandat de Kabila, jamais atika lo sali la biso makambo Fatia ki o sali la biso kuna na Rwanda bande konangai. Oyo pena photo lobelango muto akokanga munoko ne azate. O président ya Soni ya ndeni ba taliban, président na bino za muto Soni boy na ndeni. Ako humilier peuple congolais tina ba niveau nini. Fati likambu nini na peuple congolais to sala yo nini papa. Hein? To sala yo nini boni ki mutema mabe bande konanga avant la comme pas Félix Tshisekedi vous vous rappelez je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant to mona ba photo kaka o ya Fati o ya saleli bi o to moni ya Fati ya parce que ya Moïse Katumbi akenda Rwanda il est parti rendre hommage aux martyrs hein au génocide du Rwanda kaka il était parti rendre bon mona ni ba taliban ba telema ko ba loba. Boyoka nenge la toile s'était animée. Oh très Moïse Katumbi baloba. En tout cas internet est ningana. Atuana Moïse Katumbi akenda au sala pour aller s'incliner au mémorial des martyrs de trucs du Rwanda. Si ko lelo bande konanga ba taliban presse na bino ake au sala la même chose. Tozo yo kangote bozo lobelate. Vous qui défendez l'indéfendable, bande konanga ba taliban eux ils défendent l'indéfendable. Attaque to yebisi bango que nie ezalara solo ba yo défendre que non, nie ezalara solo te ça sent la rose, bi défendable ba Sankara ya Fati. Ba taliban. Bolobeli yango te, bolukeli yango explication te pour bino vous expliquer tout. Fati, tu as rendu hommage à Kabila. Tu as insulté la mémoire des 20 millions de morts. Bah, génocide où il y a des sauts que tu ne veux pas reconnaître. En rendant hommage à Kabila. Au fini batunions, au fini mémoire, il y a tata na yo.
ceux qui 36 ans d'opposition. Au fini, ba mémoire, il y a biso ba congolais. Au fini, ba mémoire, il y a ba femme violée, il y a ban les enfants tués. En fait, au fini, mémoire, il y a ba tenir ensemble. Au rendre Kabila hommage. Et si la biso a otoye bisaka yongo tongo midi pourquoi? Au commissaire Libiso y est partenaire ya makasi. Déjà, ton mandat c'est une fraude. Tu es devenu président par fraude. Donc personne ne t'a voté, personne ne t'a élu. Au salaba crop na yoyona kabibi. Allez, beaucoup salaba mariage na bino. Donc, mais maintenant tu te permets de rendre hommage au nom de qui? On ne sait pas. Parce que le peuple ne t'a pas élu. Tu le sais très très bien. C'est une fraude. Tu es un voleur. Tu le sais. Mais, ok, on rend Kabila hommage. Et tika la biso awa. Deuxièmement, maintenant, on y encore 2 fois plus. Ok, qu'on rende, ok, qu'on s'incline. Et pas bah Rwandais qu'on a devant leur mémorial. Bah Taliban, presse, n'a vu la salle, ma comme Moïse Katumbi a sala. Bon, l'obélité. Bon, peut ça biso explication. Hein? Ake pena angunza mi rendre hommage. Si ko yo fati, ba martyr na yo ya Kasai. Tol longwatam, tol longlanan ba pays misusu, ba Beni, tout ça, tol longla. Ton zoka Kasai, tes propres frères. Au salé là, ba ngota moi mémorial, moro boye, pour aller rendre hommage à tes frères Kasaïens. Voilà au salité. Génocide ya Congo et l'équipe a génocide nyonso ya monde depuis que le monde est mort. Na ba guerre, na contre la Shoah, ya ba juif et l'équipe. Oh ya biso ya Congo muto lobela kango te fati yo da biso to sala ba marche ici ya tongo midi pourquoi Kabila dégage au Bosani. Tu es parti t'incliner chez les Rwandais, ba Taliban. Presse na bino qui est parti s'incliner chez les Rwandais wana. Photo wana est tournée. Kabila tika la osala ngote. Bino ba indéfendable, bino ba Taliban. Oh et tout Kabila jamais kenda Rwanda boama boma. Kabila n'a jamais fait ça, ce que Fati tu as fait. Jamais. Ok, pour s'incliner. Au Bosani, au Yomoko, Awana Congo. Et pas na yoba Congolais, ba koufarate. Toi, on me dit pourquoi. Si les lobas sont koufat. Mais qu'on n'a pas rendu hommage, mais t'es parti t'incliner chez les autres là-bas. Fati. Congo et Salaoni. Souka na yo kaka wana tamsu ba photo, tamsu za protocole ya pays na bango za na choix te mais bizarrement to mona ya Kabila te mais tozo mona ya yo. A Rwanda ngo bazo sopisa yo ka seko sopa, bazo ridiculiser yo kaka seko ridiculiser yo. Mais c'est pas grave. Souka na wana bande ko nanga peuple congolais boyo kama kamufati a lobby ba o ba kufaka. Donc tout le génocide de l'Est du Congo, ce n'est pas de la faute des Rwandais. Eh Fati. Boni ki mutema mabebo yoko papa. Na yebite nini yango zolia. Ba yesi yo nini. Ba kangi yo wapi. Comment Fati il peut se permettre ba Taliban ata bino moko bi défendre ata kutu leader na bino bwana short fuka bo défendre. To sala ba marche ba tongo midi pourquoi zongi sa na Rwanda na papa Titi. Félix il dit ceci. Tous les massacres qu'il y a eu à l'est du Congo, ce n'est pas de la faute des Rwandais. Mais non, c'est de la faute de qui? Félix, faut expliquer biso. Comme ce n'est pas de la faute des Rwandais, faut expliquer biso, c'est de la faute de qui? Donc c'est les Congolais, les propres Congolais, bela liboma et tout, boma rabande kona bango, tout araba bébé, viola rabana. Donc c'est les Congolais quoi. Comme c'est pas les Rwandais. Makamu papa we makufela yangoyo papa malobani nyakena na es ya Congo kuna batu ba Congolais bazo yibisa ibo yebi ba Rwandais ou ba bomaka biso ba vanda ka na montagne wana ils viennent ici ba sala rapé ba wenzela bango awa ba silisi ba matine mais na butu so ba beli liboma ba ye ba bomi. Lelo Fati toi tu viens nous dire que ba oh donc ba onyo surtout ba kufi wana toko donc on va condamner qui? Toko condamner nani? Toko lele pas nani? Pour toi, tu as décidé de blanchir tout le monde. Fati a dit ce n'est pas de la faute de nos pays voisins. Wanado ba Uganda, ba Rwanda, c'est pas eux. Si ko ba nani yango ba bomaka tongo midi pourquoi na es ya Congo ba nani? Qui a tué dans les 20 millions de morts na est ya Congo, ba fausse commune ya tongo midi pourquoi? Ba nani yango abomaka batu wana po lelo Fati yo lobby, yo nabiso awa to sala ba marche Fati. Fati tu as oublié papa nanga ba kangi yo wapi. Ba yesi yo nini? Okomi boendenge nini? De quel droit tu te permets de dire ça Fati? Tolela na munoko nini peuple congolais? Que Félix Tshisekedi se permette de dire que ce n'est pas de la faute des Rwandais.
Donc, bangote mutuba boma na est kuna, c'est parce qu'on n'a pas tué la famille de Tshisekedi. Félix Tshisekedi, ba viola ndeko na yote. Ba kata mwana na yote, ba viola mwana na yote. Aujourd'hui, tu te permets de dire ça. C'est que ba na oyo, ba perdre ba virginité na bango, oh ba kotisa bango ba nzete, ba kotisa bango ba lutu, ba kotisa bango ba minduki na ba sexe. Ba bébé wana ba boma papa na ngai. Ezalaki bana na yote, ezalaki bandeko na yote. Félix Tshisekedi, bakotuna nani lelo tu as décidé de blanchir tous les Rwandais. Peuple congolais, ezo sangana malili. Félix Tshisekedi bakangeli biso ye wapi. Aujourd'hui on dit oui c'est notre frère congolais. Mais Makambu Fatia comme au sala, il est pire que Kabila parce que c'est une trahison pour Fati Azan de Konabiso. Hein? Bandeko na ba vi combien de vidéos to mona na est ya Congo ba Rwanda bazo sala bandeko na biso na mibali bazo violer na basi bazo violer. Hein? Prix Nobel et toi que na tonga kutu hôpital na kuna pour ko réparer ba maman wana ba violaka. Lelo Félix Tshisekedi, tu viens dire à la caméra que non, ce n'est pas de leur faute. Bon, on se ba nani yango ba boma bandeko na biso ti lelo to sala ba marche, to koma ba résistant, boy ba nani yango ba boma ba congolais. Donc c'est nous-mêmes nos propres frères congolais. Dans la est kuna ce sont les Congolais qui tuent les Congolais. Ah Fati. Papa zonga mutuko. Ba jet privé, ba vie de luxe makamwa bien eko sayote papa. Zonga mutu. To sala ba marche yona biso. Hein, Fati? Peuple congolais, Ezamawa Mingi, Ezamawa. Donc, Fati, que tu dises que c'est pas de leur faute. Batouana Bakouf. Donc, ce sont. Ah, Nzambe. Namawa, Namutema, je me dis non. Fati, to sala ba marche yona biso. Ah, ozamwa na diaspora, Fati. Ba nekonanga boyo, parce qu'on a expliqué bino. Lelo Fati Aleki n'a pas communiqué à lobby que, en tout cas, la promesse, il va la tenir, qu'il y aura plus de Barobo Malisou Batuna Est. Effectivement, na Est Kuna, Barobo Malisou Batute. Pourquoi? Parce que Fati a teki Est, il y a Congo et comme il y a Rwandais. Donc, Rwandais, Barobo Malisou, te pour parti wana et comme il y a Bango. Donc, ba richesse, nous sommes na Est, il y a Congo wana et comme il y a Bango. Donc, to Bomo na kaka ba Taliban, ba Mesana, Babo Magalisou te na Est, Kimia et Kota, c'est normal pour Est wana ezali sousou, il y a bisoté ba Congolais et comme il y a Rwandais. Donc, il faut pas battre la Est na Bango, Makambu Félix Tshisekedi qui au signé les biso kuna na Kigali kuna ba accord qui au signé na ba Paul Kagame na ba Museveni na bango nyonso tout en train de chercher la légitimité de ton mandat Fati tellement que tu sais que le peuple congolais t'a vomi, personne ne t'a voté aux autres la légitimité na libanda et tu as donc au teki est ya Congo peuple congolais Félix Tshisekedi tant que ya roloba eza toza mabomate tozo alerté, on vous dit, bon, est-ce que vous avez des preuves? Mon abino y a dictionnaire, vous savez de quoi on parle. Des fois, on vient vous dire des trucs, bino kout bataliban, vous êtes même pas au courant. Mais ce que tant makambo bini boyo qui soni boyo défendre kaka parce que boana choité. Ata vous baye bino nien eza solo boko lo bate, nien eza na solo parfait. Bino ka boye, musala na bino yangwana waba sankara ya Fati. Mais des fois tozonga ka batu. Tozonga ka penda batu. Peuple congolais en tout cas Fati a promis la paix à l'est du Congo. Oui, il y aura la paix. À quel prix? À quel prix cette paix? Tu as vendu. Donc, Fati, tu as blanchi Paul Kagame, tu as blanchi Museveni, tu as blanchi Kabila. Donc, Congo, on est comme il y a Bango, Est Union surtout il y a Bango. Donc, accord, comment il s'appelle? Le père Désiré Kabila, le père a signé après finalement a signé ok d'accord Torokat et Labino moi parti à Congo et comme Labino y a Rwanda à la fin Kabila le père a monaka non ils a faux cop mboka nanga allez à lekela ki ba Rwanda ba boma ki est siko Félix Tshisekedi mwana mboka ye aki a signé ngo est ya Congo et comme il y a ba Rwandais peuple congolais bokonzi mango vous allez accepter ça et ça pena mawana soni. Et ça pena mawana soni pena na yebite Félix Tshisekedi ti lombo le Congo t'a fait quoi? Ba Congolais ba sala yo nini papa aux amuta diaspora yo na yebite je ne sais donc je manque même les mots peuple congolais. Je manque les mots. Siko yo donc siko ba tunyo surtout ba kufa wana ba kufa. Vous savez peuple congolais
tant que Félix Tshisekedi lui-même, il ne va pas admettre qu'il y a eu un génocide au Congo, ils vont pas le comprendre. Il faut, tant que Bissomoko va Congolais te prendre conscience que non, il y a eu un génocide au Congo, donc que l'Union européenne puisse le reconnaître, que l'ONU puisse le reconnaître. Bango va reconnaître en côté, tant que Bissomoko te reconnaître en côté. Et Félix Tshisekedi, c'était toi, comme apparemment c'est toi le président. Yope Obosani no ba martyr wana makambo loba na ba vidéo. Aujourd'hui les vidéos restent. Papa Toyo bimiselo ba vidéo o loba nini. Lelo au commissi bango. Donc namawa en tout cas peuple congolais zaka mawa. Félix Tshisekedi Sony ezaki Maserati Nabino, donc Toyaka pour dénoncer Makambu boyeba qui à partir de Lelo Félix c'est officiel à Teki S Congo Lelo to komina Kigali to komina Kenya ne soki nini mboka ngoni nyango Rwanda leur avion ana et comme asko Kigali Kinshasa pour ba comme okota na bango dedans sans problème quoi. Donc mawa, donc toutes les personnes qui ont été tuées, Félix il a effacé, donc on oublie. Donc Rossi va koufa na bango, donc Thérèse va koufa na bango, Tunye surtout va koufa na bango perte kapona kibo konzi. Ah Félix makila ya Tunye surtout va koufa sur ta tête. Et l'ongwe na muto Kabila Paul lui c'est un étranger, mais toi bakila ya Tunye so va koufa elanda yo, tu ne dois pas dormir la nuit elanda yo. Eh moi na bilakeli ma be Félix Tshisekedi Tshilombo et ça mawa peuple congolais.